ba rumeur les cas na réseaux sociaux, oh maman étoile akabwani na Belleville, oh maman étoile, oh kutu maman étoile na mama top bakimi, oh kutu mama tomona ki ba rumeur o ebimaki epa ya baba cook. Bavandaki ba créer matière, bamoni ke mama étoile azate, bamoni ke mama étoile na mama top bazate. Balobi tika to créer matière na kombo ya mama étoile na mama top. La famille n'antique la bino tolanda réaction ya mama top par rapport ya makambo elekaki. Selon bango bayebeka kete mama top oya na ete, mama top oloba na ete, mama étoile akoloba na ete, bango mibale bakoya na bango te bakoloba te. Na antique la bino vidéo moko bolanda explication claire. Et pas ya mama yoyo, ya Yolande, mama Yolande étoile. Nanti que la bino bolanda, explication claire. Et pas na ye moko mama étoile. Na explication bino que Belleville, apek sa bango ke tourner place morote. Abo ya raté. Mama étoile aza déjà mukolo, mama étoile aza mwa mukete. Mama étoile aza ka ba gère ba sœur moko, babate la ka nzoto bia so bomba nzoto na bien po nuna te. Mama étoile a mukolo bientôt balisa mwa na ye. Mariage à mwana neza kalate awa. Awa balisa mwana mama étoile ka moko bozomona. Donc aza mwana mukiete po babanda ko contrôler lokola bébé. Aza mwana mukete puis Belleville azaka na ba comportement wana te. Ke soko travailler ka koto yo moye oleka koto ezate. Alors na ba comportement wana te. Alors noti ke la bino bolanda iye moko mama étoile ako expliquer bino kaka ndenge ezalaka. Famille Libota toza toujours na deux dates na biso kaka nde boyebi. Rendez-vous à ne pas manquer na 2027. Balobi 2027 mobimba eza ya Belleville kandi mama tour du monde. Donc 2027 mobimba tokagi masolo. Alors pour na deuxième date na biso o eza le 9 tozo continuer côté ka ba billet. Tozo continuer côté ka ba billet. Somba yo moko billet, somba billet en famille, sombela bandeko billet et ozamala mingi pour na deuxième date na biso. Toza na ba place na carré d'or pour na $120. Toza pena na moi ba place na $65. Donc catégorie à $65 ba place et zamwandambo. Alors to somba ka yango to silisa mbala moko makambo et sila nango. Voilà, sans plus tarder noti que la bino to landa na boke binyo so vidéo ya mama na biso étoile to landa réaction ya mama Yolande étoile. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, WhatsApp, Messenger, partagez partout et aux amala muming alors to landa. INKKR eye pona ba solution na biso. Ozali na besoin ya koperdre libumu to pe kokitisa nzoto mwasi to mobali. INKKR eye pona ba solution na biso nyoso. Ndeko ozali na banduta olingi libumu ezonga yo normal sans tache. Ozali na ba bouton to pe ba peau noire to pe lisusu ba noir na katikati ya mipende. Benga INKKR okozala desite. Tozali ko traiter na bokono o tozali ko tanga kombo. Tozali ko traiter AVC, tension, cancer, diabète, tope épilepsie. Benga INKKR ozali ya kosepela na maladie ya hémorroïde awande suka na masolo. Benga INKKR ndeko ozali na posa ya mabota ata na 60 ans 70 ans okosimba mwana. Kote mibali tozali kosunga na ba problème nyonso o etali faiblesse sexuelle, constipation, impuissance, éjaculation précoce. Awana INKKR okosepela na INKKR talandenge etelemi. Benga biso na numéro na biso o ezali wana okosepela. INKKR sunga libota. INKKR zongisa libala lolenge ezalaki. INKKR nde masulu. Olali osokoli olali neti nena la mki boye deja bazolambela nga okosutokamba moko mama karibu kumeza nafika kumeza kule depuis Chicago. Merci beaucoup. On a okomi na mesa basi bachilo mesa palo na Bukari beaucoup parler vraiment Bukari na bitoyo
Bukari na ndakala. Bukari na mikebuka. Bukari na milongi. Bwebi milongi. Bwebi milongi. Niku mu golf. Naza na golf. Oya lingi komona nga komela nga na privé siko so na sisika live na koti kuna na moni yo na bengi yo mbala moko po na makolo ekomi na nzela na zozonga. Ekomi yo yaka Lubumbashi nga na mona ka yo te bobenga nga na privé aero to monana. Ephraim Olobini. Ephraim Inesta. Yango oya komi na zo komelo zo répondre nga te Ephraim oya mwana nga. Mosu na répondre te bon matin que na saboter bino misu misu comme ya kimukolo et mon agnon sauté fona la talinette et te suis depuis Suisse. Merci beaucoup. Na répondre dans la privée, tu m'as écrit comment la privée, so ina sisa na ko répondre yo. So ina sisi live comment la privée na ko répondre yo. La Katangaise, boni. La Katangaise, je suis indiqué comme privé, on a des noms à l'ouria. Michi pende kama misha ora kitsanjo mwanzo kunyanzia to batoto. Nganaza. Nganaza la France na zotu na soki. Ah, baza bien. Baza bien. Merci beaucoup. Baza bien. Na soleil na dit na lobby aza bien. Aza bien. Na fini. Eh. Pardon. O combien de la privé? Ok, n'a pas répondre yo. Bonjour maman, bonjour. Jessica, merci beaucoup. Oui, et on combien ya yo et on va do combien na omona te. Tolingi mingi, merci beaucoup. Bana ya Nzambe nde boye, bana Nzambe bazaka na bolingo. Tia. Eh, na moni kombo moko. Tia Clarisse. Mama Clarisse Masamba. Clarisse Masamba. Boni. Clarisse Boni, tia Clarisse. Boni. Metal Jambo, Jambo San. Metal, merci beaucoup. Jessica, merci. Oh, zo le numéro na combien na privé. Combien na privé, to solo na privé. Je suis Katangaise comme toi, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Je t'aime énormément. Merci beaucoup. Bon, quand la tête a qui coupé m'a créé un groupe. Groupe à nini? Groupe il y a groupe à théâtre. Hein? Quel groupe? On a créé groupe nini?
Merci beaucoup. Créer un groupe. Créer un groupe et sous la maman. Ah, ok. Merci beaucoup. Yeah, wasting my time. Kubongisa peut-être. Nakupenda sana mama. Utaka kunyonea wapi? Shuo nyandikia ko privé sa ndio tusumbure ndio tanyona. Afu hivi tubo utanyonea wapi? Mimi nasema niko mu golf shiku ya mingi. Gosto muito obrigado. Shi golf fico muneno, unajua mimi kule niko. Nazana tumash. Nazo. Papa. Merci beaucoup. Anita, merci. Na créé groupe ya WhatsApp pour na kopesa ba conseil hein. Groupe WhatsApp pour na kopesa ba conseil sikoyo groupe anso na chibi nso ebele ndenge bozala ka bolinga ba conseil après bo banda otinda mama ba crédit na tiaka poto sololaka. Ou bien na pesa ka ba conseil na crédit nanga. To solola déjà heureux. Merci beaucoup. Naomi, bonjour. La reine. Je t'aime beaucoup, merci. Bonjour, bonjour. 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 Bon, maman étoile kalamingi ta zozonga. Na sai la vio par rapport à ndenge na yoki. Atisa bisote na matsam tuté. Par rapport à ndenge na yoki, maman étoile akili boyna boya tabino moko. Maman étoile azana bana 4. Oza numéro qu'on a d'accord. Oza numéro pas papa Carlos. Mais attendez mon comme là la privé na TikTok nga mona ko pesa yo. Tia. Omelanga na privé. Nakima Kinshasa, nazana bana 4. Nazana bana 4. 3 garçons, fille moko. Nazana Amos. Nazana Manassé. Nazana Ephraim. Nazana Jaël. Nazana Amos, ya mobile. Nazana Jaël, ma copine. Ya mwasi. Après ba jumeau. Manassé na Ephraim. Nazana bana 4. Natika Kinshasa na ya awa poko nyezo simba te na ya natika bana nanga kuna. Oluba kapo oluba o topo daibite na kompena kutu pete. Natika bana nanga Kristanga na ya kovanda batika na nani. Natika bana nanga nani. Théâtre simba te pourquoi? Bino nde boluka peut-être ebele ndenge boluka soki nde nini ngai ndenge ka nzamba si apesanga bisika na lalaka nzambo alatisanga ka ilamba o ya moins cher na tambola mutakala te nzambo asaki bana nga batanga baklasi basilisa nzambo asaki mwana nga liboso ya mobali azobala natangisa ina mbongo ya théâtre oyo pona nga ekoki o soki akobakiselanga mususu lobi okuna na koma na mutuka lobi okuna na somba ndako azwa lukumu soki pe apesi nga yango te lokola azopesa nga ka pema naliaka na mindondo te naliaka eloko nga na lingi jour na lingi kolia pondu na lie jour na lingi kolia matembele na lie jour na lingi kolia nini madesu na lie jour na lingi soso na lie jour na lingi ngulu na lie soki pe alala mika bile lombisi ya mai na liaka penza na kepe awo enzela bisi ka $50 na so bisi na ya mai ya $30 na so ba ya $30 na so pe ya bisi ya mai na so ba kemba na nga mwana ngai asala musale pa na ngai alambeli nga penza to soki na posa nga moko jour wana cuisine ratete nga moko na koti na makusa na sali yango penza na liaka na mesa te
nga aliaka na mesa te na olia na mesa awe pa na biso naliaka pe na mesa so na ke pa bato na ndaku na nga naliaka na se Tabita bonjour na ndaku na nga naliaka na se mwana nga si ayebi soki na komi na yebise otela nga biloko ti nazo uta na chambre nazo ya boponga na soki na uti musala na ye naliaka avant kosokola te na yemba omona auto na nga na tiro na mesa na yo ngabi tira mesa na nga wana eza na se situ mbisi ya mai na makemba ngulu na makemba nyama zamba bachanga ingai na tomata mbuma kaka mama na ngai yo biloko wana nalilaka ngo na se ale natika Kinshasa na ya kovanda awa na Lubumbashi po na mbi ezosimba te nini ezosimba te compagnie eza ya Belgique eza yanga te nini ezosimba te nazwaka salaire o mutu nyonso azwaka soki babenga na jouer soki abenga na jouer te kuna na kozwa eloko te mponga naza travailleur na ye te naza kaka muntu oyo abengaka apesinga mosala na sali mpo bino bosepela yango naye korépondre bino nazozonga Kinshasa nayaki kopema moke epa na biso nayaki kopema moke epa na biso namoni ekoki siko nde nazozonga Sénégal merci beaucoup mwana nga azobala mwana nga liboso ya mobali azobala nana opese cadeau boko makate mama ito na lingaka yo mwana nga mobali azobala mwana mwasi na ya mwa kitoko mwasi na ya mwa mannequin mwa azana mwa elenge mwa nzoto mike azobala ma grâce azobala grâce silu mwana nga mobali bao yanga bozawa botina bakado pona mwana na bino azobala yaya na bino azobala leki na bino azobala ndeko na bino azobala botindele bakado mwana etike nana Lubumbashi nana golf nabi mwana nga azobala otindi nanga bafleur mais koma numéro simple kosala yo mwana bosala mbo voilà mbo nalobi boye oyo alingi asunga mwana ya mama Étoile azobala mwana ya mama Étoile azobala mwana na ngai ya mobali ya liboso oyo azala mosali ya Nzambe azobala oyo alingi kosombela mwana ya mama Étoile cadeau numéro yango oyo eza ya Orange 084 26 13 786 botinda mwana mama Étoile cadeau botindela mwana mama Étoile cadeau azobala yango wana 084 26 13 786 botindela mwana mama Étoile cadeau s'il te plaît mwana mama Étoile azobala mwana mama Étoile ya liboso ya mobali azobala akomi déjà grand garçon alingi abala mwasi na yake esala pe foyer na ye tobwakela bango bafleur topousse bango bakende liboso bavanda babota bana bakende liboso alors muntu nyonso alingaka mama Étoile atindela mwana ya mama pesa biso pe ba invitation tindela ye cadeau ata na pesi invitation te oki kosoutenir ngai mpona mwana na nga numéro yango wana na tieli bino wana 084 26
13 786. Oza wapi kasi mama? Nasi na lobinoti. Nana Lubumbashi. Naza na Lubumbashi. Précisément na Golf. Golf Plateau. Yango wana numéro botinela mwana mama étoile bakado mikolo na banosaka balève pona koyebisa bino mwana nga zobala bino bozala kana pona soutenir biso bo soutenir mwana mama étoile azobala merci beaucoup. Ngana na Lubumbashi yo yotelanga wapi? Ngana na Lubumbashi. Mwana ngali boso azobala magrasi lulu. Mama sina nzoto mikebo e mama simoko ya kitoko. Mama simoko ya bien. Oya kufi kuniza mama étoile, oya zana live oyo yoyo. Mwana ngali boso na peso ajinaye. Merci beaucoup. Aza mukolo o mtu azobala akoli déjà. Akoli déjà. Christiana, merci beaucoup. Christiana, merci. Yo posa célibataire, c'est qu'on a salani. Na beso moi nanga. Ba misuna babandi misala terre, bazana onanda ko yo kolinga mobala sala kate. Yana sens. Zanga babanda ko sala, tanga ba kolinga balu kwa basi. Oya zo bala po asia bandi déjà ko sala. Ba misusu ba batikali ba jimon, na babandi ko sala te. Si vous êtes célibataire, na peso Jimon, na peso Manassé to Ephraim, basa la gâté. Ba osomela mafuta ndeni. Si konde ba biso ke na kofi siko ozomona ngana olo ba boto sali ndeni ni kasi. Olanda o ba ebiso to Olanda ndengo ozomona ngaya. Oh, boko la gako. Bilo sambe la raté, hein? Oh, merci beaucoup, merci. Pour sambe la raté, boye par rappel, nyon soto sara na se a moi, ba disation nyon soto sara na se a moi yo. Likolo nango, mokonzi ya milimu azali. Mokonzi ya milimu azali. Merci beaucoup. Mokonzi ya milimu azali. Tout ça, nous tous sala o, tous sala eza bien, eza mabete, parce que eza na temps ya iloko nyonso. Mais bon longola ka penza nzambe to longoli etie penza mupanzi po yaka ko ambrier batu. Eza malamu te. Eza malamu te. Nazala mama pasteur te me nazalaka mwana nzambe naeba Yesu Masia lokola mokonzi pe mobikisi. Alors esika nyonso nazalaka napesaka témoignage ya papa nanga. Yo soko tambola na identité ya papa na ote etali yo. Nde naza boye na nzoto naza mwana Kingombe. Yango babengaka ngai Yohari Kingombe. Na molimo naza mwana Yesu Kristo Masia.
yango sikoyo na sailaka makambo papa nanga pe alobaka. Papa nanga alobaka linga muninga ndenge yo moko milingaka. Soki yo lingaka batuka yo te kotuka pe muninga te. Osa lisumu ti. Siko lisumu ngo bino bosala ba kunsu basalaka c'est bon bien parce que eza compte tozo solo la boye. Ba ebi yo te tout consort. Ba ebi yo te tout consort mais na sepelaka po oza na conscience no sur place nzambe pe aumuno. Nzambe akeli pe muntu wana yozo tuka, nzambe akomeli yo muntu wana yozo finga, nzambe aumuno na misu. Tango butu ekokoka okofukama obandi koloba nzambe nanga nalingi nalala batelanga batu bazobundisanga bakoka te mpona nini po yo tuka mitema ya bato so babundisi yo bakokoka po bato bakoka yo te kozala libaku ya moninga te. Voilà, mama ito asalaki live mpona koyebisa bino aza akoki kokima na Lubumbashi te po bana na ye bana Kinshasa. Mama ito aza na bana 4 ya liboso azobala mwa oyo kaka ndenge toza boye mwana mama ito liboso azobala siko mama ito akokima nini azo se retrouver te tango na se retrouvera na yebisaka yo nazalaka na yo tango na se retrouvera nazalaka na yo ou bien si on a se retrouver te na yaka koyebisa oke nazo se retrouver te po yo olingi opesa nga. Ce n'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. Na fongo live kona lobaboye mama étoile aza na Lubumbashi, mama étoile abotama na Lubumbashi. Mama étoile abotama le 14 avril, il y a date moko boy na Lubumbashi. Né grandi à Lubumbashi. Mama étoile na âge il y a 17 ans. 17 ans. Nde alongwa Lubumbashi aye Kinshasa. Libota ndambo ezala na Kinshasa, libota ndambo ezala na Lubumbashi, libota ndambo ezala na Zambie. Nde na yebwe bato ya Zambie na moni bango te. Na oki kozonga pekisa sona vai na komi na posa komona bandeko na nga nyonso ndenge tobotama biso tobotama ebele tozala biso na bakoki ya mingi te toza bariche te mais toliaka na biso na facilité mpona kolia mpe nzambe apesa biso epuis yango wana ezalaka utile na vie ya moto olia bien olala esika ya malamu ozala mwa possibilité na motuka na otambolaka nango so nzambe asi apesi yo epuis ozala bien c'est tout nyonso wana etika so nzambe abakisi yango nzambe azwa lokumu soki mpe apesi nga te nzambe azwa lokumu nde kana na pema boye esalanga kitoko makasi mpenza ndenge na na pema boye bana nga bana Kinshasa nayaki kopema nabota mawa bandeko na nga ebele bazaki Kinshasa tozalaki ebele te Kinshasa tozalaki ebele te nde mpe nazonga Kinshasa boye nakozonga mpe awa lisusu bavandi moke naketa mpe bandeko nyonso oyo baza na Zambie nazongi moko mosusu naketa bandeko na nga mosusu baka na Kisangani nazongi voilà so nazima possibilité na ngai ya naso mwa billet na ngai ya avion naye kotala bandeko na nga non naza mswahili ya Manyema donc voilà pona bato baobenga mingi Bibiane ngana mobemba te ngana botama na Lubumbashi boka lingana nanga te lingala lobaka ya mabe boyoka yango te ekoyokola lingala na kimokolo te koyoka lingala na kimokolo ya pasi bolanda lingala nanga te boyoka yango te tia bakinoise te lingala nanga ya kitoko te
Lingala. Boyoka lingala nangate nakota malubumbashi bayaya kisa tokenda okenda ale yokola sikoli ngako tunalobaka bien na lingala nangai na lingala ya pardon ko botanga kumula na lingala ya danono na yangai yanga ko to bien. Voilà, maman étoile ayi kotala libota. Libota ezawa, maman étoile atiki bana Kinshasa, mwana ya maman étoile azobala kalate. Merci. Depuis Chicago. Merci beaucoup. Obrigado, obrigado. Donc voilà, vina ngai mwana. Ce qui par exemple na ke susu na lelo lobi na ke mariage est le 29 août oyoka. Le 29 août. Na okipe okende Brazzaville na ke point noir pona kenda pe na ye Angola eza bamboka na eko tambola mutu ana tula kutuna ngate kuno okende ko sani mboka ngo yayo na libre ya bisika na lingi kokende na kokende so ekala bisika na nzele pesa melinga na kota na ye eza ya mutu te eza mboka ya leta eza leta nga moko pe naza leta. Jambo sana jambo niko Lubumbashi niko nakolia ko bitoyo na mikebuka na ndakala na makoki na milonge toza na mboka na biso. Biso toza bato ya leta. Nzambi, ma sœur préférée, merci beaucoup. Voilà, maman étoile azoli ya Bukari, na ndakala na bitoyo, na mikebuka, na milonge, na bibwabwa. Boye bien vous? Et pas biso bien Nzambi na vai na ngaka boy so na kisa ero ya kaboy action coupe obeti boy wana omona bravo mama o mwana na tableau de la pêche boy bon eloko pe na bengela kio ezaki pona na yebaki eloko moko boy kopesanga mais opesinga ngote wana osi ojoue yo moko mpe obimisi nyonso mais ayebisi yo ke opesi yango te papa kowe mama étoile eza bien yes kwa linga koloba te po ebima neti oyebi te papa kowe eza bien mais toto tsabasa boya mais quand bakisa lisusu so déjà lobi bakisa lisusu na yeba oye koti papa kowe te lokwa biso tobatela mosala mpona lobi lisusu abenga ngai yango esungaka nga papa kowe to bandela tableau eroba biso ko bandela tableau
soki eza kolela obandi kobenda obeli concentration pour ma émission edina mais awa navandi nanga ero Cardozo bon eloko mpenza eloko nazozela nde tisiko nango nango te mwa mwasi wana ye eloko azelaka mona yango kaka te pardon Cardozo bonjour bongo soki bos abengi yo ayebi soki eloko azozela moni yango te mama obibisi top ochukulo soki so mami ai nakemaba obosani mwasi otope obosani ke mami aza nzela top alingi kotambola mwasi oyo nayebisi bino lubumbashi akonde kovanda top kotambola komela bongo soki boza bisika soki mutuka nano ye te mama bandeko ntango wana top omona makambo ata nini nani mwa kolongo awa kokoma wana kotekanga te pardon taxi ababenga yango booking bengaka booking totambola mpe makolo nzambe nanga booking jambo depuis Goma jambo sana booking express awa siko babengaka nde biso tobengaka taxi express awa babengaka yango booking shuiteko booking itako booking itako booking top chitombeko mikulu miwabu dada yangu wautembeke mikulu dada anaanza kukwambia vigoti liko na vigoti top huyo nalifanya hivi hapa makute mabooking top maman Étoile de Belleville Candy suis là merci beaucoup nani oyeba te nafunga live koteni yo nafunga live te na Teresa mfungola ngana yebaka te bazela na bozela te bangolungwa ti walongwandeni so bakontinue Lubumbashi bon ngai climat kitoko awa Lubumbashi mituka wa TikTok ulekiso utumbule yango uzaka na live TikTok live yango uzaka na TikTok nino yango wapele babone to nazaka na bango nazaka na bango nga kutu mpona lalisa TikTok na nga ça est 8 mais nga aleki yo problème te yo ozochat nga 200 nga nalalisa ntango nakana kotia wow biope zongisa nani telefone no pe zongisa nani TikTok ni ekomi bongo bon ngali mpe naotia nini zongisa na TikTok sibia mpona onala bisono ya TikTok na ngana ebumo esali weni esto TikTok na ngana ya yo te bandi te oyeba jeni yepi bandi tozonga te ebonga mpe nazaka mutu nazaka na